tu ya Congo auti kuna tuna bango nini leki côté na ba réclamer biso tolo ba trop te biso na groupe na biso to voyager non koleka ba groupe tout ya Congo donc ya lobea te tuna na Angola pièce nini kangi kela yangani kela elle la nanu pona kanda Un plus, Awatoza. Espace beauté, un plus, Awatoza. Espace salon de coiffure pour refaire votre beauté en plein Paris. Au numéro 70, rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, métro Marcadet Poissonnier. Point de vente de divers produits cosmétiques. Espace cyber création des sites internet. Réparation et montage des ordinateurs avec un technicien à votre service. La satisfaction des clients est garantie. Un plus. Site web www.1-6plus.fr. Un plus. Espace habillement et vente de produits cosmétiques spécialité tropicale. Pour adultes s'il vous plaît. Tout pour le perfectionnement en vraie grandeur des parties intimes, bijoux de famille, en vue d'une performance garantie. Produit 100% naturel à base de plantes exotiques de la forêt de la RDC. Un produit pur. Espace beauté 1 plus. Au 01 71 20 48 14. 1 plus. 70 rue Marcadet, Paris 18e, métro Marcadet Poissonnier. Un plus. Ouverture du lundi au samedi, de 10h à 20h. Paiement en ligne sécurisé et notre professionnalisme à votre service. Un plus. Yabiso et Zali sûr. Un plus. Awatoza. Awatoza, un plus pour les femmes. Awatoza, un plus pour les hommes. Awatoza, c'est pour les hommes et les femmes. Awatoza. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabou. Voilà, merci beaucoup les internautes du monde entier. Bino Bolanda biso na www.imageacongo. Bokando bolelo na matete, tout ça déjà na matete na mboka ya Bruno Le Père, mboka ya Badadi, mboka ya Batiri Dalako, tout ça vraiment na matete, mais tout ça pas maté ndenge tolinga kotambola pona koya ko l'accepter ma etokuta kesika to kendaka lelo tokuta na bande ko moko ba artiste. To so na bango boye babango ya boni. Malam maman. Bwakandobo. Kito makasi. Ozayo monte ozala bande ko me kombo kande to zuiten. Décor ilonga. Mbinga mobali. Omo na kati. Donc na sali ku tai pona koma baboy. Na zé gagnant fort. Mais c'est bon. Normal. Décor ilonga ozayo monte. Boni ya. Bien ya. Tu bata kombo. Ngango tukomona kande ngomona bodea. Tikime. Kisimbi. Awe? Nkela yangani nkela. Elela. Me bo bonde la yete ata libelet. Ya bonde la gena. Eza makambo ya boni. Ouais, Bwakandobo. Vraiment. Ah, c'était maïza ya. Te eza mo accessoire. Mingi ala musala. Oh, tu etika na accessoire. Bilama yango te juto joa boete. Okuti biso ya aya plein tournage. Masa na décor, ozu biso mbala mingi. Ya uti tournage, biso uti na biso mamususu ba par contre ozu biso boye. Ya Fifi. Ya Fifi nande kona biso mobala mbinga décor to mona ndenga za mbinga lelo boye bisa biso nani. Bozo na groupe ya vie de loin to bosi bozunzela. Donc biso benga ngo pas vraiment groupe mais toi une école ya vie de loin. À ça l'école te ya kasiko. Ouais, donc toi naie, tokola naie, donc biso benga ke likaiba rotumba. Donc ana mubesu, toi naie.
ana mbesu na sens ni na peine kaka uti kolonga pa ngade la salika siko puis na yo po mandi tata ndenge nini moi 1 minute ça bon normalement ye aza visionnaire tonto landia na biso gute na bandi théâtre ndeni wana ka tout vient de Dieu to ana ye to kola na ye za bongo donc ya prof donc ati côté monsieur za to yoko yekola te akoto ba koto monsieur za nango ebele mais kuna nde c'est bon taka mutana mubesu makambu mabeba mubesu par rapport ya boulot ana no mubesu ana no penazo raisonner na fresh donc biso photo za na photo za pe ba mubesu bandi mama bangulu te na bandi olia mbongo nzonzingi te yango za na mubesu te ngatu na de nzonzingi ali angate elo na sepela papa na non seulement na simplicité mais ape na bolingo bato c'est ça aza mubesu ya est-ce que confirmer biso ke aza pena mubesu Ah oui, aza pena mubesu. Aza nanu. Yalo wanje tamang ebimisi kana mutu. Maintenant que tu m'as fait ebimina nte talaga, il fallait te profiter. Bo profiter na ndenge ya kenda ngola, bo profiter. Ti batamba mange bandoko bota tukoza l'aise. Mambeza minene yawa oyo bana ya vidéo mais bato batala ba baté ba reconnaître bino bana vidéo na nini neti totemi ba zela vana préciser le mot par rapport à mamba ya balobi pourquoi toi na vidéo pour tout nyango trop ba côté musono lobi bato bana bango ba côté ba lige za nango na nenga mabete na temps oyo biso to na jemo boye ezalate libanda ya kati oh babi na libana na kati to na kinis yo mutu internet sola ba pays wana Angola Afrique du Sud nini banani bana je pas loko te mais musala ndeze loko mobuye bato ba uti Angola ba comédien tout presque ya Congo mama na angolaise lika ba nyosa ba comédien tout ya Congo ba uti kuna tuna bango nini leki kote wana ba réclamer biso oh menga na biso ça bosali nini on va réclamer tuna siko elo nini ça ba réclamer biso ba uti kuna ti Pourquoi c'est un groupe qui est côté là? Bah combo yo mais bah komi bah regarde bah benga bah toi na bah ya. Bosale netini. Tina Dakar. Mais la logique va faire. Tolo ba trop te. Biso na groupe na biso to voyager na ko leka ba groupe tout ya Congo. Angola lufu bogenda mbanza Congo ba yozonga. Na nga utolo bati na jouara na lufu. Nena aboye na uto tourner na lufu na zongi ka minte. Na biso za te 10 000 francs. Lufu je me toque yo mo yebi 10 000 fois ibata 500 francs o beta malwa mo iba ba mpoule parce que mutu mo andima chaque semaine abimisa mbongo ngo po boke tourner bo naturaliser loko o mona mère donc ya lobe ate tuna na Angola pièce ni ne kangi kela yangani kela elle la nanu pona kanda ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu awa toza maman Nicole Aïcha madame Jafar ye atambolaka na bureau atekaka ba produit oyo za ko grossir fesse na bassin pona ozala na forme yo mwasi o lemso balobaka doke oza na taille te po ozala na forme pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses ka maman Nicole Aïcha madame Jafar akopesa yo secret akobongisa yo akokomisa yo kitoko na misu ya bato soki alingi mpe plus que via yo ntokoyeba ezotaye ezopesa forme c'est-à-dire forme tala ngai nake kopakola produit yanga ondovunga na bino donc 3 semaines ça se vend à Château Rouge à gare des Francs œuvre ya biso mobana mboka mundele azwa mayele à partir ya zamba nature moni mutu na vifo za na forme bamusu balingaka loko ba taille commerciale taille moko sentir ba mannequin soka lati jean ekoleka mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser au moni
ezuforme stop produit oyo eza ya mwana mboka kombo nango simekoli alpha Bakare de la Sape Chipe Boliwa Bravo Koteko Okista ya Nzambe Iye Makomona Kopuna te Kopuna ngomba te ezaka site moko image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu. Franchement, j'ai normal, tout ça, on a artiste, il y a vie de loin, dans groupe, tout va bien. Tout vient de dire, groupe, tout vient de dire, c'est-à-dire, nous sommes uti banzami, na succès, na mamuto ça, c'est quoi uti banzami. Si vous n'avez pas solo bat baota la biso, à part n'ingo salara pas vie de loin, avant koma, kuno bana olingana. Là, avant, na koma pas vie de loin, na bando c'est qui s'en a parlé na biso. Kolinga, ok, na kana mutu moko boye. Modèle, yebe na sono lo baraka ukaka. Na benga ke général lava donc ye aza papa a mystique donc alice nongeza la pana en tout cas tozo comme déjà na suka émission ngala otika bino micro bat ba ta bino ba ye bata ke ba o baza ba artiste c'est bon bon on a mis ba artiste ni balé papa comment nanga nkela yanga nyanga nkela papa boyo ah ouais comment merci na bi ke bola nanga bino nyonso botaka melo papa zani lo bokoloba merci mbe bana kini boyebi ezalaka bongo to ami ba invité na biso ba c'est biso papa est-ce que ça va dédicace non merci beaucoup omoni émission na biso balanda tellement mais quelle excusez papa est-ce qu'on peut ça dédicace? Ah oui? Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Il y a Fifi par le moment Liloba. Merci beaucoup. N'a pas si ma moto. Ezaka site moko. Image ya Congo. Et pas il y a la patronne. Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Un plus, Awatoza. Espace beauté, un plus, Awatoza. Espace salon de coiffure pour refaire votre beauté en plein Paris. Au numéro 70, rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, métro Marcadet-Poissonnier. Point de vente de divers produits cosmétiques. Espace cyber création de sites internet. Réparation et montage des ordinateurs avec un technicien à votre service. La satisfaction des clients est garantie. Un plus. Site web www.1-6plus.fr. Un plus. Espace habillement et vente de produits cosmétiques spécialité tropicale. Pour adultes s'il vous plaît. Tout pour le perfectionnement en vraie grandeur des parties intimes, bijoux de famille. En vue d'une performance garantie. Produit 100% naturel à base de plantes exotiques de la forêt de la RDC. Un produit pur. Espace beauté 1 plus. Au 01 71 20 48 14. 1 plus. 70 rue Marcadet, Paris 18e, métro Marcadet-Poissonnier. Un plus. Ouverture du lundi au samedi, de 10h à 20h. Paiement en ligne sécurisé et notre professionnalisme à votre service. Un plus. Yabiso ezali sûr. Un plus. Awatoza. Awatoza, un plus pour les femmes. Awatoza, un plus pour les hommes. Awatoza, c'est pour les hommes et les femmes. Awatoza.